ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te. Balingami bandeko ya émission to bondela Elongo na chaîne biso ABC One. Nzambe apambola bino. Nazo pambola Nzambe leo liso asalinga ngolu ya koleka liboso etando moke pona komona na bino. Bagremesema na ngezo ute pai na Nzambe pe pai na mama pe papa na ngai oze na bana na mboka na États-Unis pe na ngai moninga ya tango nyonso apôtre Foska Dikiese pe na bandeko nyonso basutena kangai pe bondenge boza ko s'abonner massivement na ABC One kolo a pambola bino. Balinga mi ya émission to bonde Elongo to mona lisusu lelo na série ya ba émission na biso to zanango sur la délivrance. Mais lelo nkolo achaki na mutema to meke pe ko sala 4 séances moko ba losambo to ko sala na tina na destinée to lobi na mutu to lolengo Nzambe abongisa nzela ya mutu lobi. Nde yango lelo to lingaki to tanga na mokanda na Genèse chapitre 37. Yo na ndako esika ozalisa Makasi kotanga ngo 1 na 11 menga na otangelo kaka verset moko. Nako tangela yo verset nango 5e. Joseph eut un songe et il les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. 7. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères, ses frères lui disent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nzambe apambola yo continue en gotina 11. Bien aimé le 4 baka télévision, eza radio te, la télévision eza ta, nde natangi mwa biteni wana muke. Destiné Nzambe asali biso ngolu to lobelango lelo lokola lobi na yo. C'est-à-dire soke na mukanda na Jérémie okoyoka Nzambe koloba: si l'on forme un projet contre vous, cela ne vient pas de moi, car le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix, afin que vous ayez un avenir meilleur. Destiné na biso, avenir na biso, et avenir moko kitoko malamu Nzambe asala. Nzambe tango asali mokili, abengi Abraham alobi na yeke, libota na yo bakozonga na mboko ya Kanana, me bakosala 430 ans na boumbu. Ti mukolo inikite ya bamore ekokola ndenga Nzambe na kobimisa libota na boumbu. Alors boumbu ango po bakota na boumbu, ifalaki mutu moko amema bango na nzela wana. Alors Jacob, si babakamu nyonso toyebi, Jacob azali mwana ya Isaac. Isaac aza mwana ya Abraham. Abraham abota ebala mibale Ismaël na Isaac. Isaac pe na tourne aboti bala mibale Esau na Jacob. Esau aboti, Jacob aboti. Sikoyo choix ezalaki pa Jacob. Jacob abundi na Nzambe bapese kombo Israël.
Israël aboti bana zomi na misatu lokwa na Mesopotamie ndeko tanga mwasi te. Israël aboti bana zomi na mibale mwasi dina bache pembe. Kokoma ekomi Jacob aboti bana zomi na mibale na ba mama mine. Oh na Mesopotamie soki obali il faut pas pesa o mwana musala ya mwasi na yo. Zilpa na Bila bazalaki ba servante ya Rachel na Léa. Lolenge na Mesopotamie bakoka kobala leki te fo ya yabala. Jacob a fait doublement, ça veut dire 14 ans pour abala basinae. Alors Jacob aimait beaucoup Rachel parce que c'était la femme de sa vie. Mais Jacob na Rachel babanda ko botate. Léa boti, Zilpa boti, Bila boti. Rachel na kokola na ye aye ko botela Jacob bana mibale. Mwana ya liboso Joseph. Ya mibale Benjamin. Et vous comprenez que Joseph aboti sami pardon, abotami epa ya papa na ye na kimukolo ya papa na ye. Bible dit Jacob aimait beaucoup Joseph. Moi je pense que Jacob aimait beaucoup Joseph parce que il aimait beaucoup sa mère. C'est-à-dire, na kotala Jacob, en réalité azaki na bana liboso mine. Et pas Léa, Ribin, et pas Zilpa, et pas Bila, et pas Rachel. Joseph, âgé de 17 ans, papa n'a sa ele lamba bicarré. Tini Kiwana, c'est aussi une prédication, un enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph, bande kone basi babande ko zola kanda potata bangwa linga ke mingi. Et yo koma ke Joseph azui bandoto. Tango azui ndoto aliboso bavanda ki ensemble na bande konaye. Menzete a Joseph était mis tout droit, ya bande konaye et linga meliango. Bande bien, c'est-à-dire yo Joseph biso to oguma melayo yo ko konza biso. Bandoto na biso ndeko. Ta musu biso moto eba ke interprétation nango te, mais bato baza zinga na biso ba eba ke interprétation nango. Lobi na yo ta muso zo eba ngote, mais muto aza pembe na zo eba lobi na yo. Nzamba zola kisa Joseph lobi na ye ndenge ekozala, mais Joseph ye moko azo eba te lobi ne kozandeni. Deuxième songe, Joseph aloti que Sanza na moi na bandeko na ezomi na moko bakoguma melai abeteli lisu tata na bandeko lisolo mama ya oyoka likambo yango mama na bikolo yoka likambo yango mosakoli tata ya Joseph abi ela ndoto elingi oloba nini c'est que ngai na mama na bandeko to oguma melayo bien aimé na tata apota yo soki a comprendre destinée na yo a kozala mutali bosa ko bundisa vie na yo. Alléluia. Samba pambola yo nayo ke sengo na mutema tala zo makambo. Tata Jacob ayoki mwano ya bota ko bana bien petit keba, mais Bible lobi si ma ko bande ngwana bande kwa Joseph bayinie, mais Jacob ayini mwana te. Jacob nde abombi maloba wana na souvenir nae. Tangu bande kwa Joseph bakie boko na bibwele papa tindi Joseph bande kono ba monani te kala landa bango. Tangu bande kwa David bakege David na zamba tokolo belango mikolezo ya bien aimé Joseph alandi ba yaya na ye akendo tala petiki la bango eloko lokola bayebi ke Joseph muta pesa ka sango na bango mabepa tata bamone babi voilà les faisait des songes tobo maye na âge à 17 ans totala nini tata na ye kokomela ye.
bakamati Joseph oli atawa bomaye bandeko batelemeli bandeko mais bakamati Joseph bapasoli elamba omonde bayinaka yo bapasoli elamba bakamati lamba batie makila babominya batie makila bateki Joseph epa ba Ismaélite bana tata kulutu bana kokwa kulutu iba Ismaélite pe bazui Joseph bateki epa Potiphar tala nzela oyo nzambe a preparaki pona Joseph beme lobi ya mutu mutayebi yango malamu azate koleka nzambe sozola ndanga malobo loba gloire au Seigneur mutayebi malamu na yo koleka te mamimeza soki eza nkolo mutayebi malamu na yo koleka te fitina soki eza nzambe te mutayebi malamu na yo koleka te mawete soki eza nzambe te mutayebaki lobi ya Joseph eza ni tata na ye ni kutu mama na ye tata konstataki kaka ayokaki kaka malobo Joseph alobaki me nzela ekokokiselama ezala eka nzambe Joseph alotiki akoza mokonzi alotiki ye mutu akodomine libota me plasi makambo yango ekokokiselama ezaka nzambe akela ndako ya Potiphar biloko nyonso ya Potiphar eza kosimba te komo simba mwasi ya Potiphar aye kobebisa Joseph ake na boloko mais lokola Dieu ne serait pas jamais de ses dons oyo nzambe aloba pona mutu suka ekokokisama na nzela na Joseph il fallait akota prison lobi ya Joseph ekomamaki il fallait aleka na prison ndenge lobi ya Didier elobamaki il fallait aleka na poison Joseph na prison mais do ekufa te alléluia bien aimé lobi na yo nzambe asala ngo eza malamu lobi na nga nzambe asala eza malamu mais seulement les voies de l'Éternel sont insondables et ana nzela oyo nzambe alekisaka mutu po akoma lobi soki lelo yo nga naza nde naza boye nzambe akomaka na buku na nga na nzela na nga il faut namela poisson soki namelaka poisson te lelo ta mususu yo linga koyoka nga te soki Joseph akendaka prison te nde roi Pharaon alingaki koyeba Joseph te meta na nzela pasi ndenge yo lelaka tala pasi ndenge yo lelaka soko komi na pasi tala komo lelaka owangani bolamu nzambe me na nzela ya prison nde Joseph akemona Pharaon loti 7 na nzela ya empoisonnement na vie nanga lelo maladi ekome loko muke soki na bondeli nzambe asepeli akati maladi wana elongwe na nzela na emprisonnement ya Joseph amoni Pharaon nazoyebisa yo na nzela ya pasi yo ozoleka ozomona gloire nazolongola Pharaon kande tolobaka Pharaon lokwa Satan mais Pharaon comme un roi Pharaon comme une autorité na nzela ya pasi ozoleka nzambe azofungola lobi no po okuta na autorité moko et oloba maloba moko po autorité na yebake yo nde ezali ya nzambe ya solo bien aimé Joseph na nzela ya prison akute na gloire roi loti 7 années ya malamu 7 années ya mabe 7 ngombe ya minene 7 ngombe ya mabe abengi ba magicien nyonso ndenge ya Daniel ezalaka roi azwi ndoto moto akointerprete aza te ba magicien nyonso baye mais falaki kaka Joseph Foya pour interpréter bien aimé bolamu moko yo sala mutu abosana yango mais na likambu moko nzamba ko interpeller Joseph après avoir ko interpréter ba songe ya ba chanson du roi na kati na boloko tangu roi azwi ndoto et chanson bien
mutu moko alimbolela kanga bandoto nanga soki naza rétabli lelo à cause ya bandoto wana. Ne blaguez pas avec les songes. Songe comme memela wa molamu ekoko averti yo. Ekola kiso makambu. Yozo kansezaka bajete. Joseph amona ki olokwa kanini mais ayebaki nzela nzambe azomemela ete. Tango ake ko interpréter roi azui Joseph akomisiye mokonzi na ya Potiphar na kati en Égypte. Bien aimé, eza nzela na yo na bandeli ko ba bien aimé nzamba tia na mutema na ba makambo destiné. Lelo première phase introduction tozo suka awa menangi na yebisa yo eza na nzela na yo nde famille na yo d'abord. Oyebi nzambe soka tomboli mutu moko intérieur liboso eza d'abord famille na ye. Yesu tango aye Bible dit il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. Tango bande kone ba boye biso bato tozaki destiné te to koti na ligne ya bonzambe. Na yebisa ka mutu na uto yebisa bato ebele na yo mutu ozolanda na ngai soki ozolanda ngai ya solo simba no mukongo na osana bonde na ochabu. Siko esko yebi mukongo ndeza eso ko yebisa nga mukongo ndeza ndeni mukongo ndeza lobi na destiné eza promesse nzama bongisa pona. Ta mukongo no somo tokenda toujours liboso mais na mutu mona mukongo na bien mais lobi na yo lelo ko za la flou mais nazo yebisa yo eza nzela nzambe azolekisa yo. Église on a okamba la gloire de l'Éternel bitumba nini elekite en église to koma kati na niveau to tika la 4 personnes église mais loko les alaka na plan nzambe lelo toza bien-aimé, Dieu a formé le projet pour toi, Kabouya. Il a formé le projet de bonheur et non de malheur. Mais Bible et lobby, j'estime que les souffrances des temps présents ne seront être comparables dans la gloire des avenirs. Lobby na yo, ya kitoko, passe à l'on dimango. Comment on te kabo moinao, Nicolas $10. Comment Kobe sa destinée na o Mosali na Nzambe, Mosali na Nzambe, apôtre Michoka lala. Comment to koko linga Kobe sa lobi na biso? Pona matala makala, na mela mabela mama na eskize ngai. Pona kende, ba pesa nga singa. Bien-aimé, Mosali na Nzambe ozolanda ngai, ko compromettre vie na yo te. Pharaon l'Égypte a l'ingaki à compromettre la vie à Israël. Nantela Moïse refusa. Soki nzamba benga yo ya solo. Lobi no eza meilleur. Ya nantela nzamba zo lexao. Clémence Tinanga. Pasteur Abraham. Mobala mama Anna. Ya nantela nzamba zo lekisa yo. Pasteur Nzambe. Ya nantela nzamba zo lekisa biso. Les voies de l'Éternel sont insondables. Mon ami dit qui est ce Fosca. Yana nzamba zole kisao. Yana maloba musuto ko yebisa yo. Ozomona ngoka lokola je parce que ton mesana na yo. Nazo yebiso ba mesana kana mosala na nzambe te, ba mesana kana Bible te. Nzambe basakana na ete. Il a formé un projet pour na yo, pour na ngai. Naza elembo ya makambo nzambe. Leo ozomona ngabo. Nzamba benga ka mutu te pour détruire via mutu. Ma benga ka mutu pour vine ke liboso. Voilà lelo na yaki. Pona funga no makambo. Na sambela na omuke. Balinga mi. Zanga te ko benga. Papa Griffin mama mimesa. Mama Chantal. Zanga te ko benga. Tosambela Elongo. Est-ce que vous comprenez que ça va projet madame Zama forma pour nous? Est-ce que vous comprenez que l'obi nous est madame? On peut compromettre vino lelo pour ne loko zangatina mais le obebi si vino. Côté ka kibonzambe na hote. Côté ka kibobali na hote. Côté ka kibwasi na hote. Keba yom to komi na poste de suicider.
Keba, yom tozomo na passe le cœur makasi. Keba, zala na stop, ko bougete, zala kana nzambe. Ngina sambela no Elongo. Pendant quelques minutes. Nzambe langai. Ndeko sima mutema na yo, yom to komi na suka. Ozoma lokwa makambo esimbe sute. Tikana yembelo nzembo. Yakayo pangusa maya miso. Motema mpasi yakayo bondisa motema oyo sezo kibampota yakayo zongisela ngai esengo na tondi na mawa yakayo yanolanga mituna eleki mayele nanga Yesu ayonde yozalisaka po nazala se yonkolo na ngai yonde yobundelaka ngai bitumba molili nazomona te mosukisi ya makambo na bomoi na ngai se yo papa soki nazosepela ezali poza ngambo na ngai Yesu soki makambo ezosimba te ezepainga na simba ya suka bien-aimé na kombo na Yesu Masiya tata na pambolo pona maloba oyo bandeko nyonso nzambe o babungisaki eliki ya nzambe mama Shimena komi na suka desi bayoka komi na suka nzambe tata na nzela na yo nkolo simba mitema na bango lakisa bango ke destine na bango eza malamu lelo libota na bateka bavi na bango te pona bozangi pona problème Yahweh obenga biso nzambe po tosalela yo nde nkolo tes voix sont insondables nzambe nzela na biso alobi ya ABC eza yo toyebite nini ezoya yo nde mutu ozomema biso na nzela oyo tozali kokende ABC epai na yo bakambi nango epai na yo Yawe natiki biso epai no kaka mpo oza nzambe nabondeli yo tata na liloba otyela motema na nga mpo na libota na yo tobondela elongo na libota oyo bayebaki elobi na bango eza malamu na kombo na Yesu Masiya ndeko bondela elongo na ngai banda koloba na nzambe asimba bomoi na yo banzela oyo atya mpo na yo oleka nzela ka oyo nzambe asala tambolaka na nzela nzambe amemela yo bapasi bisengo oyo nzambe amemela yo tambolaka na nzela nango tozobondela kombo na Yesu Masiya sele libota yo nzambe bayeba kotambola na nzela oyo tya mpo na biso totambolaka na nzela wana nzambe sata tobunga te tata tobunga te satana ya kotambolisa biso te nabondelaki epai na yo nzambe to vivre vie ya sanctification to vivre vie ya sanctification ya kokabwa na mabe to tambola lolenge yo lingi toza lolenge yo lingi ata lelo tozobota te ata lelo tozomona makambo ezosimba te ata lelo tozala mikanda te ata lelo bampiaka eleki ata pasi eleki me biso totekaki bonzambe te totambolaka ndenge yo lingi yo ndo ozalaka papa na kati na biso okambaka biso po yo ndo oza nzambe tomitiki epai na yo tomibonzi epai na yo tokokende epai nani soki epai na yo te yo nde nzambe yo nde mokonzi yo nde mobateli yo nde mobikisi Yawe tambolisa biso Yawe konza kamba biso Yawe zala papa na kati na biso toana posa na yo yo nde nzambe na bomoi yo nde papa na bomoi yo nde nko na bomoi tambolisa biso kamba biso poza nzambe totiki biso epai na yo Yawe tambwisa biso kokisa bilaka na ona kati na biso nzela ozomema biso ne nzela ya malamu nzela ya mabeza ya satana tambwisa biso ndenge olingi na kombo na Yesu Masiya ndeko nanga bando beta maboko bando bebisa misa nyonso ya satana loba satana mema omusika te amemo libanda destiné na yo te tobonde na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus-Christ tina ya émission eza tozobonde lelongo ndeko au nom puissant de Jésus-Christ satana mema bavi na biso libanda te totambola na nzela na Joseph malgré batekaki ye nzambe na ngai azalaki kotambola kaka lokola mwana meme pembeni na yoka yaya na kombo na Yesu Masiya misala ya satana ebebisa biso te tokwesama na kindumba te na ekobo te na kimoyibi te na bilulela te na bondoki te mpo tobebisa bavi na biso alobi na ye kotelemela misala nyonso ya satana eza musika au nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe alola apambola yo ko na pambolo mpo na maloba oyo nalobi merci Jésus zala nzambe na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye amen bandeko nanga nzambe apambola yo place oza nkolo apesa yo mpenza makasi tokokontinue yango nalingaki kolekisa émission oyo boye te
kopesa merci na bino nyonso. Boza tellement ebele, bo soutenaki biso na matanga. Merci na bapel. Na uta kokufela leki na ngai ya mobile et bo soutenaki vraiment ngai. Merci nzambe apambola bino. Boza tellement ebele. Mais yoza na kati na makambo na lobi o sunga kingai financièrement, matériellement, moralement, spirituellement, na ba conseil, na Facebook, na WhatsApp et partout, bandeko ya église, ndo makambo nyonso bo sali pona nga, pona famille na ngai. Merci. Yango moni, na uteko kunda leki lobi, na lobi lelo, ndenge nzamba simbe motema, fona sala émission. Yango komona na mungongo kolemba, mungongo eza suma la mute, me yangwana toye kopambola nzambe pona. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo, mutema no eza suma lamu, ya continue ko saba lamu. Baboti na ngai, place bozali, nzamba pambola bino. Apambola bino na kombo na Yesu Masia. Ndeto bonde libwe. Nalobi émission oyo to bonde Elongo. Eza pona biso nyoso, benga biso na plus 243 9 98 74 29 07 plus 243 9 98 74 29 07. Suppose kuna te obengi na 085 045 20 52. Okozwanga mo pasteur Didier Lompinga ngayo na kosambela na yo Elongo. Toko bonde la no Elongo. Ngai busala nzamba pesanga eza na bonde la na yo Elongo. Mukonzame ko benga nga zoloba na pimelio nyoso na peso maloba nanga na losambo. Nzamba pambola yo. Mosali na nzambe Clemence Dinanga. Nzamba pambola bino. Tokutani mbala ya sima. Bayo na pamboli ABC Mobimba. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.